tolobi tokomi na sombele suka bisanga pe molili ezwi biso na bisango oyo na sombele tokoluka ndenge nini tozwa nzela ya kokota na ebale ya monene. Bana mboka boyeba bakolo baloba toujours tobanda korapele yango soki omoni ndoki belela. Moto oyo atambolaka na molili mabaku ya nzela moto elamusaka ye. Biso kokoriko pe lingomba nyonso ya bana Londres tokobaka likambo oyo tokotelemisa yango tokotelemisa minduki na biso to mobiliser communauté congolais nyonso epai nyonso yo ozwami une livre ou bien $1 ou bien €1 ya pamba soki totie yango tokokoma na likambo oyo. Mbote mingi balandi ya kokoriko likita ya banganga masolo ya bana mboka tozali kotombela bino kimia ote ya mabota na bino esika nyonso bino bozwami. Solo tolobaki mikolo oyo tozali kolobela toujours likambo ke mokili ezali ya kozoka pe pota oyo ezali nanu mobesu pe ezali kozwa. Tolobi tokomi na sombele suka bisanga pe molili ezwi biso na bisango oyo na sombele tokoluka ndenge nini tozwa nzela ya kokota na ebale ya monene. Bana mboka boyeba bakolo baloba toujours tobanda korapele yango soki omoni ndoki belela. Moto oyo atambolaka na molili mabaku ya nzela moto elamusaka ye. Merci mingi lobi tolandaki ndeko na biso Mayus Munga depuis les États-Unis émission oyo kitoko basalaki na star na biso ya monene ya football oyo asala fierté ya ba Congolais na drapeau ya France na kombo ya Claude Makelele. Merci mingi ndenge abimisi moto na ye pona komeka ko supporter initiative ya Artemisia pona ko backup ndeko na biso pardon Jérôme Munyangi. Nakanisi botalaki ba video misusu to salaki na ntina ya likambo ya ndeko na biso. Ba interpellation to salaki na mokonzi mboka président de la République pona komeka kotalela biso makambo oyo oyo ekimisaka ba Congolais ko abandonner ba projet na bango kokendeke na bamboka misusu pe mayele ya ba Congolais zoko profiter mingi na bamboka misusu ke na Congo. Tolobelaki makambo oyo ndeko Claude Makelele merci mingi. Biso kokoriko pe lingomba nyonso ya bana Londres tokobaka likambo oyo tokotelemisa yango tokotelemisa minduki na biso to mobiliser communauté congolais nyonso epai nyonso yo ozwami une livre ou bien $1 ou bien €1 ya pamba soki totie yango tokokoma na likambo oyo. Merci mingi encore une fois. Mais tokolandela lisusu koyebisa bastar na biso eza na cadre ya kochola te toyebi na biso ba difficulté nyonso bino bozwaka entre autres oyo tomoni ndenge ndeko na biso Jérôme Munyangi azwaki bino pe bozwaka yango biso pe tozwaka yango na utaki komeka ko illustrer yango na video mosusu bokotala makambo oyo biso moko tokutana nango na mboka Congo oyo lelo biso nyonso foto telema po likambo oyo fosila ba Congolais faut se sentir en paix na mboka na bango ba exercer ba devoir na bango en tant que citoyen parce que biso tokoki kozala bato teke kaka bato ba gouverneur biso nde ba pied bisaka biso tosala biso tozala na ba
droit te na kati ya mboka wana kaka ba devoir eloko wana tokolinga yango lisusu te mais bastar na biso tokozwa kaka ya football tata misusu oyo bazokosala musique bazala bambongo ya ebele botala nanu exemple ya mwana oyo ya Senegal oyo abetaka na Liverpool kombo na ye ekimi mwa moke me boyebi botala makambo asala na Senegal na village na ye makambo akosakana te botala tala ba YouTube bomona ndenge asala mais pas na biso c'est difficile toyebi na biso ba barrière oyo ezosala te biso tokoka kokoma pe lokola bango te mais loko misu ezalaka ezali piscose oyo ezalaka na kati ya bato bakozwa mbongo bastar na biso bokanisaka so kaka approcher communauté na yo bato bakosenga mbongo oui bato oyo bakosengaka mbongo bazali bato pe basengaka mbongo te bazali oyo bayaka na bainitiative moko ya bwanya po biso nyonso tomeka koprofite na yango mpe koluka na nzela na bino lokola bino si bobimisi mitu koyeba ndenge nini tokoki kobongisa ensemble po bafruit oyo ya misala oyo bino bosali ekita pe tina communauté na bino bozongisaka yango mpe na communauté na bino soki nalobi boye naza na exemple oyo nakozwa nanu ya biso moko awa na Londres lingomba ya kokoriko nalobaki yango mpe nayebisaki meme na video oyo moyeleki komeka koyebisa mokonzi ya mboka makambo oyo biso mpe tokutani na yango parce que makambo misusu eyalaka faut ko teach par exemple Claude Makelele na sepeli vraiment na sepeli komonaka yo moko bimi mpenza na miso ya bato mais tokomona pe ndenge oza na kati ya Londres awa tozokoyoka sikoyo tokama si ozonga awa mingi bakama petit ntango okolongwa awa okotikalaka kokota en contact na communauté na yo te c'est ça ozalaki awa liboso toyebi te mais biso tomona te nakopesa yo susu longonde ndenge otelemi mpo na likambo oyo merci beaucoup le 14 janvier 2019 tokontaktaka biro na yo na longwe awa na Londres tokei ti na Belgique ti na Verviers pokutana na staff na yo moko soki biro na yo tokomela yo lero wana tobundaki awa kobanda 2018 pona coupe du monde ya cricket ya les enfants de la rue esengaki na biso lokola biso sport wana ezali te na Congo koluka bastar na biso ya football pona bazala lokola baambassadeur koakompagne projet wana baambassadeur tobandoko ya pona mbongo te tokontaktaka ekipe na yo email yango oyo ya le 14 janvier totindelaka bango nakotanga mwa moke nakotanga kombo ya bato te nakotanga suite à notre dernière rencontre à Verviers. Je voudrais saisir cette occasion pour vous envoyer notre lettre d'intention à Claude Makelele ainsi que certains documents. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous contacter. Te contacta. Réponse était Tozwa. Pour répondre à Kata, ce que mon dit que l'okwana beaucoup kokatema, ata des phrases. En tout cas, suite à boye moyen exact. Il faut vous aller en contact na ba communauté na bino. Boye bakama biloko nini ekoleka pona tomeka koswanaka image na biso. Image na biso eza kobeba. Naza kopesa yo merci mingi. Na bandaki epai na yo Claude Makelele po awa toza koloba neloko kitoko yo utaki kosala. Na Marius.
Mais ko banda poto koma na yo to bandaki nanu na bastar na biso oyo tozalaki na bango awa. Tangu nakutanaki na équipe na yo nakutanaki pe lisusu na Roger José Mpoku po azalaki na biso awa na nini na Tottenham mazongaki na Belgique na Standard de Liège loko mokanema nakutanaki pe na ye to solo la. Nazongi novembre 2018 to contactaki papa ya Vincent Compagnie ba répondre biso na oyazalaki Isabelle Verliden oyaza collaboratrice na ye pe attachée de presse à répondre biso. Réponse la yaki: nous avons bien reçu votre demande. Malheureusement, si c'est Vincent Compagnie que vous cherchez à contacter, mais c'est Pierre Compagnie, bourgmestre député, ne peut y répondre favorablement. En effet, ils ont tous des agendas très remplis. Et M. Pierre Compagnie ne s'occupe pas des agendas de son fils, ni de ses engagements. Vous pouvez contacter par mail classe Goblom. Isabelle Verliden a contacté Kibiso, a répondu à Kibiso, oui. Biso to banoko lukane, mwana. Na eto, lekena ki nanzela ya papa. To contacter Moutoy. Classe. Oyo batia Kibiso to ebite soki agent, soki ye alaki, nani ya wanoko soki pe na makamo. Ya, toye ko contacter le 19 novembre 2018. Ah, o wana liboso, oya mama wana, ezalaki na le 16 novembre 2018. Oyo to contactaki papa ya Vincent Compagnie. Tatoyo classe a ko répondre biso le 19 novembre 2018. Abi merci pour votre email, pas de problème de transférer mon adresse email à l'organisation Street Child World, Cap London 2019. La di problème te bon transférer email nangai na bateau et bazab organisateur ya Coupe du Monde wana. Tout ça la transfert. Na ba novembre wana kaka to yaki ko contacter pe papa ya Lukaku Roger to sololi na ba téléphone. Les wana makambo ya ba élection eza kondumba na tout ça azalaki kuna to sololi. Ah, vous pesa ngai numéro na nga pa ya bateau ya bino baza sur place na Kinshasa to pesa.